Simba, c'est pas dit qu'il faut bouger quoi là. Ouais, bon, merci. Tozana Freddy Bayaka. Baluka boy. Tozana Freddy Bayaka. Télémana. Tozana Freddy Bayaka. Donc, Toyaki parce que il fallait qu'il bachaye prothèse nae. Ya loboko. Tokomi awa. Makamba loboko. Binomo bo comprendre nini. Balobi na biso. Donc, voilà. Freddy Bayaka, bonjour. 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 Bonne santé. Santé est normal dans Ngolo Nzambe. Ah ok. Ça va. Au hôpital awa. Omoni loboko ndenge eutaki poto yaki. Pona mutu atindelaki loboko koloba na nini? En tout cas, pona maman Rachel Mboyo. Maman Rachel Mboyo. Na remercier ndenge na yambi loboko. Ça va. Bon. Rachel Mboyo, asalaki encore sala déjà en tout cas merci maman, on s'est dérangé qui au sali vraiment eloko ya bien. Bon to komaki awa na hôpital a peut expliquer biso moi makamususu j'espère ezaki na direct au chokata par rapport à ba réseau. Donc bato komona ngo déjà direct au bazaki pe en ligne, ba moni déjà ndenge direct et zalaki. Donc voilà. Et puis fongole longi po bato bazo senga au fongole longi à tout moment au kangaka kelo. Hein? À tout moment kangaka elongi. Donc awa moi telme za makasi donde bozomona moi yango to kimi naye pembeni awa ya pio poto solola naye na nenga pio na éviter peut-être azomona na mulili ou bien azomona na normal. Bon voilà. Boni ba activité to banana na boutique na biso ba bato bayokelaki o mawa bato basalelaki yo bato basepelaki vraiment qui oteka parce que ça fait longtemps nanu tomonani na yote donc tomoni déjà kolata ozolata kaka bien donc ça va déjà félicitations Linette Pezali tonga to bana situation na yo yaka to posa na balobi tambola. Bon, Fandon. Voilà. Ça va. Bon. Le beau est aux États-Unis, ça va? Oui. Yo mo moniango to sepeli ba to ngato tuna ndeni boutique o to salela ki yo parce que bateau ba bi histoire na ote. Ozali ko sala cirage le boko moko. Donc ozali sireur o sala le boko moko yango to tongela peka na le boko wana moko. Tokutana na nzela ndenge nzamba asala makambo na ye tomonani na yo bato mitema mawa basungi yo boutique esalami okomaki patron siko tongo tuna boutique wana tosalela yo wana oyo okoma koteka oyo esala yo ke otika cirage lelo ezwi tamulai boni boutique. En tout cas bona boutique wana bosalela ngai sepelaki makasi pona ebandele abandaki oteka bien teki siko papa ndia patia mboka era yoka ke mwana na yo akomi na mbongo
pe tela kuna ni vamboka kuna liboko oyo esalaka lisusu te ye mpe esali ye pasi alobi te loko nayoka bamessage wana nakende pa mwana na ngai asalisa ngai ezalaki pasi papa mpe aye ti akutani na ngai tobandi kolala na ye wana tovanda na ye j'espère tosali na 5 mois kuna kolia 5 mois bosali ne wapi na butiki wana na kati ya boutique papa uti mboka aye na boutique na yo bokomofanda na ye na kati ya boutique bozoteka ne mpe na kati ya boutique na papa na yo oyo abota yo aye na esika ya kotia ye te place kovanda eza te yango nayebisaki tovanda kaka awa po tozalaka na ye bozela tokati oyo tema moke ntango sikoyo oza kosala cirage papa ayaki te papa ayaki te donc papa aye kaka ntango ayoki boutique na yo esalami yango nde papa ayaki bon ça va tokende mwa malema nazolinga toyeba nano eza problème nini bon ça va après ntango papa aye ye papa aye namoni papa fale aya ndenge azalaka normal ndenge natikela ye aye bongo te aye paralysé papa aye paralysé oui na boutique na yo wana kaka oyo ozoteka yango paralysé ye epa na yo bozolala mpe na papa na boutique tolala mpe na papa siko traitement ya paralysie wana nani asali yango traitement wana nazwi bamare bazosalisa ye batia ye bakisi wana mbongo nde aza kofuta mbongo ngai yo moto azofuta mpo na sante ya papa na paralysie na ye papa po tolala bien oui après nazodepense makambo na ye wana nyonso tututututu bambongo wana nyonso eye kosila ngai namoni kote nakotia lisusu loboko te zela nano toke malemi donc olingo explike biso awa so tozo comprendre yo bien que papa ntango aye makambo ya paralysie après mbongo ya boutique okamati osalisi ye il y a pas de problème oza kosalisi na babénéfice oza kozwa obi okoti na capital ya mbongo ya bamarchandise na yo nakotaki ti na capital mpo parce que place nakotia loboko eza te bon ça va tozela nano ntango okoti na capital ya mbongo na yo ya boutique siko nde tozoloba boye boutique eza wapi nde toloba boye boutique eza te boutique eza te eza te limu eke na mai makelele limu esali ni boutique eza te ndenge nini lozala clair bon boutique kote nazwaka ndako baye wana nasali 5 mois nafutaka ye te 5 mois ofutaka ete zela toke malemi liboso ozala koyepa na ngai naza kofutela yo peut-être batango naki na bavoyage loyer na yo mpe ezalaka nango $25 na koteka wana eske okoka kokangisa $25 te ofutaka loyer yo moko bon koteka ndeti kote wana papa ezalaki pasi bon bino nyonso so bozoya koteka ezalaki pasi mais mbongo koteka ezalaki pasi mbongo oza kozwa mpo osalisa papa na bino na koteka pasi wana oza kozwa ngo wapi ka na boutique seke koteka ezalaki bien kokosela bokosela koteka bato teke koteka ezalaki pasi entre temps yo ozalaki na batraitement oyo ozolandisa ya papa na bino ocomprendre parce que lelo eloko boobosana soki bato basungi yo basungaka mbala moko une fois pour toute eza mpo ozwa vie osaisir opportunité po biso oza mwana moke te tokobanda kolanda yo togérelo eloko yango bapesaki yo ta bapesi yo eza mpo na bien na yo mpo oza kosala cirage ozalaki na eloko te mokomi na eloko fo saisir opportunité papa toboyi te aza papa aboti yo aboti biso mais ntango ozalaki nango te papa ayaki nanu te mais ntango sikoyo eloko ekomi papa ye toboyi te ayaki na maladi okamati otraite papa maladi mais koloba na biso te ke soki lelo boutique ubi okwei eza kaka mpo na papa eza mpe problème na eloko mosusu ozobomba olingo oloba papa moto akwesi yo papa kaka moto akwesi yo ngai mpo eye nazalaki nga moko nazalaki na activité ya bien ntango ozalaki yo mo ozalaki na activité ya bien eza mwasi te papa moto akwesi yo bongo siko nde papa akwesi yo siko ndenge sikoyo na minute oza na eloko te boye papa aza te akei papa si akendaki traitement esili nakoki makambo te mbongo esili ngai mbongo esili yo sawa sikoyo yo na minute olokwa mbongo esili bato mpe baosungana bango yo susu te ke mpo yo banda kokweya bato basepelaka bamona ke bapesi moto eloko mpo saisir opportunité soko saisir opportunité te mpo ezalaki non obanda oyo yebisa biso papa mosusu tokolanda mpe biebo eza nango papa te ozo comprendre
Donc omona pe boza nango papa te ozokosela biso makambo ebele bele. nakosa te papa. Loba vérité. Loba vérité et ça là vraiment qui est mususu batu ba oyokela yo mawa. So bozo loba vérité te mabe. Vérité na ngande yango wana na loba. Vérité yango wana na loba. Vérité za nini? Papa na tinda ki déjà na mboka kenda. Vérité za nini? Ozo beta misu, tozo sola no ah, vérité za nini? Vérité o na loba. Dépense o na sali nyonso wana. Okomi okangama ozotala tala loba oza pomi. Tena na problème te papa. Na basi. Ah? Basi o ya pembe wana pe atungisanga pe makasi. Mwasi ni ya pembe. Mama bino azaki pembe. Te chéri nanga moko boye na linga. Zela katana. En tout cas, espèce ngana mawa. Donc, obanda kokosa papa, obombi histoire. Sikoyo kobimisa mwasi no lingaki ya pembe. Mwasi ya pembe saini. Mwasi ya pembe pe ayelanga nini mabe. Donc ningo zalaki zela, ningo zalaki na boutique olingaki susu mwasi. Linga pe na mwasi ya pembe. Mwasi ya pembe olandi pembe. Oui. Après tant mwasi nga pembe ayesi kwa salaki ni mwasi. Mwasi wana zozo anga be stratégie. Oh, il faut to boire kisa mwali kemba moko boye. Quelque part ngape comme na nga subu na sopi ka buli. Zela. Bato muso azo comprendre te. Dès que tu as subul o sopi bul. Loba lingala bien. Donc mwasi wana ya pembe aye akosi yo. Akosi yo nini? Ndenge eza boye il faut to sala mwali kemba pombongo oyo eya ebele. Ça va zela. Na mbongo no boutique. Mwasi alobi no bosa ali kelemba. Oui. Comme ça, mbongo ekome ebele marchandise. Marchandise po mali. Siko mbongo ali kelemba naza ko simba ngo yo to ye. Ye moko mwasi. Boza ko bwaka ngo wapi? Bon. Kota banda bwaka nde kunanga na yebite yende mamba banda yebisanga nde ka yango wana ke to bwaka mbongo kote moko boye soto zimbongo wana nde to sala makambo oyo to lingi. Donc mwasi yango apembe oyo zwaki. Mais ozako loboza ko linga ba basi ya poto. Otiki mwasi ya poto yo kozwa mwasi na boutique ya pembe. Le mwasi ya poto na moni azoki tenga lisute nini te yango na zwa. Donc yo kwei nozo sekana yo ezo salo bien kwei na yo mozo sekana yo mwasi ya poto tout ça. Eza mawa na bato ba pesa ba mbongo na bango. Parce que muto apesi mbongo na ya zapo amona yo réussir. Muto apesi mbongo na ye oyo basungaki yo bazana bezo ba mona yo ke o s'en sortir. Na maoba yokelaki ozosala cirage na maoba moyokelaki yo ke oza loboko moko tout ça na accident ozokwea likola nzete. Mais tango ozoloba vraiment ke non mwasi moko pemba yaki siko yo kokai nanu kotika makambo ya basi to baza koyebiso na débit ke tika makambo ya basi ale yomba la moko obandi kokota makambo ya basi bapekisaki yo olo bakisa pe mwasi ya pembe. Donc basi ya pembe nde bayaka kokwesa bato siko bakwesi yo akosi yo ke bosa ali kelemba mbongo yo zo mona te meyem tazo bwaka loli kelemba siko na suka siko tango tunake mbongo aloba ini suka filme ayepsinga yo olobelanga lisuli kamte ti kunanga moko na kopesa réponse to senge mbongo alobi yo koloba su ko tuni mama mbongo te ti mukolo ya kopesa réponse. Oui. Siko bozo mona na nika mwasanga pembe bon ndeti ba jour akiminga na mona lisute ba jour akimi ozo mona lisute na mona lisute. Aïe. Donc, si tu comprends bien, na bato yo basungaki yo bazoka mawaero yo bazomona na mwa mubali outi no na pauvreté olingo zonga su na pauvreté parce que pauvreté c'est un choix. Soit olingo za la pauvre, soit olingo koma riche. Soko olingo koma riche okota na ba bêtise ozolo baté même papa no faro azela moi muke pona no zuite poso zaki nango olingo kokate. Soit papa olingo ko sunga ye mwa muke oyo ningo ngomona na me mwasi sikoyo okozwa mwasi po pese mbongo ali kelemba na suka na mbongo ali kelemba ye kamata aliye yo monte ko kwena buzoba. Est-ce que bato ba otala yo ba ozasu na susi lobi ba sunga yo ozomona te ko sisi bato ne sengo sisi bato nyonso balinga batu na kayo Fredi ba yaka ndenge nini lelo tali boko ye to meme hôpital to ya boenzoka makamu susu ozela biso. Donc en tout cas ça m'a mingi vraiment et ça livre vraiment pas si makasi siko boutique eza ba étagère ezali boutique ezakaka
bon boutique eza te l'étagère baye ndakangaki ngango mpona mbongo ono futaki te ya fin du mois oyo toza c'est là toke malembe local wana mutu akoti na kati oui te nano akoti te mutu nano akoti te oui. donc boutique eza nanu ya yo mais eza ya kokweya nde biloko eza te oui. na retard ya ndako oyo oza nango oza na retard a combien fo futa nano retard ya 5 mois retard à nini 5 mois 5 mois oui. 5 mois et ça lokola $125 donc oza na niongo lokola ya $125 ya boutique oyo saleli oyo okipe kofuta boutique te o traité papa olandi mwasi ya pembe ti akweyisi yo ok sikoyo mama wana azoloba nini soki bapesi ye mbongo okozonga na boutique ou bien alingi susu te ifo bima na boutique na ye bon mama wana alobi soki napesi mbongo na ye c'est obligatoire natekaka esika wana obligatoire kozonga koteka wana oui. bongo sikoyo kozonga koteka marchandise eza te marchandise sikoyo na minute nyonso eza te ntango kozonga oteka eza mpo oteka nini parce que na minute soko oyebi te congélateur no eye euti Londres congélateur no eye euti Londres en tout cas merci na mama watinda congélateur aboyi totanga kombo na ye euti Londres eye donc na minute eza na matadi eko ezokoma deya kisasa na asir msuti balobi déjà congélateur a Freddy ba ezokoma kisasa na mutu ayokaka kolela ozaka kolela congélateur mutu wana atindelaki yo congélateur sikoyo yo boutique biloko nyonso eza ya kokweya mpona papa na mwasi ya pembe oyo aleyo akosi yo bosala likelemba mbongo nyonso alie siko na kati ya boutique soki mutu amawa bafuteli yo $125 eza mpo teka nini marchandise nini okoteka na kati lokola congélateur na ngai eye te oyebaki te na annonce yo ndango sikoyo donc congélateur oui. soki mama nalobi bima otya congélateur na balabala te oui. donc ozosaisi opportunité na yo te mpo ata congélateur eye wana mwasi ya pembe so mwasi ya noir aye so okwei so mwasi mosusu ya monene na ye okwei donc ozomona te ke na bato ozosisa bato mposa basunga yo mbala nsima wana estce bato sikoyo yo oza sirke bato bakosunga lisusu po ntango ozoloba ozwi mayele mpo kozwa mayele bato mpe babona bango osunga yo batali ke no baka eza ebele kongo eza monene tosunga mpe bandeko mosusu bakosaisir opportunité sikoyo ozomona te ke oyo osali vraiment eza vraiment buzoba makasi na age na yo na niveau outi nango ya bopauvreté okoma esi ozonga lisusu ya eloko te boye na maboko ti tobengo toya hôpital awa donc toyeba suite te toye koyeba suite ndozo informe biso yango boye ozomona te nayebi te sikoyo oyebisa bato wana nini oyo basungaki yo oyo yo moko osali bozoba ti okweyi oyebisa bango nini antuka mpona bato wana napesi bango merci mingi na nyonso oyo basalelaki ngai mais mabende ezalaki yanga moko sata kotelaki ngai kokosela sata bato bakamuta nani akosaki yo antuka sata nde moto akosi ngai sata kosi yo kotika bavantina sata moto ayebi sozwa mwasi ya pembe sata moto abengisi papa ya mbangu sikoyo na minute oyo papa azongi mwasi ya pembe alimwe sikoyo satan aza lisusu te sata aza lisusu te sikoyo bato sikoyo bakosunga ndeni osunga nga parce ke nga naza mwana na bango bakotika te non bato baza na teka mpo basunga yo donc kongo eza monene problème na bino nde bokomprenaka ntango wana kongo eza monene bato baza teka mpo basunga yo Freddy bayaka bato baza ebele neti na minute oyo samedi oyo en tout cas samedi dimanche 2 jours wana ekeraté te mpona ouverture ya boutique ya ndeko na biso Maurice oyo tozosala inauguration en tout cas bato ebele botungisamaki tozwaki temps bolimbisa parce que moi makambo ezaki ebele par rapport ya makambo oyo mpe nga ndeko na bino Samuel nasalaka donc voilà tozwi mpe baka mosusu ebele yeye totyango kaka na tante tozozelana tosilisa dossier ya ndeko na biso Maurice semaine oyo lelo toyaki kaka mpona makambo ya loboko ya Freddy bayaka toye kokutana mpe azoloba na biso makambo mosusu oyo tokutani na ngwa tozokamwa donc voilà olobi bato basala nini en tout cas satan kosaki olobi sata kosaki ngai sikoyo ndenge okweyi boye satan yango aza lisusu te donc satan ngo kaka so olingo bandelo omo satan ngo aoya lisusu te wana na otelemela ye otelemela ye bongo na debe otelemelaki ete po
olobi nini wana kotelemele pena zelala soki neti bapesi yo seconde chance bapesi yo chance mosusu wana ntango bandoteka so sata ye otelemela ye mais tour outi okweya ma otelemela sata ezalaki te mwasi apembe na papa auti bandundu ayaki wana omonaki satango te wana ozalaki faible wana nazalaki faible azwaki nde na esprit na ngai ngai eza mawa na pasi me naposa koseka bolimbisa nyonso eza même temps donc nakoseka na makambo nyonso donc ezopesa na mawa donc tozoyeba te makambo nini tokosala vraiment donc ezopesa donc kanda même temps ezopesa mawa ezopesa koseka ezopesa na posa kolela nde tolobi ke bato mosusu mosusu mpenza bolimbisama ndoki ya famille ezobenda ye mpenza na pauvreté bato mosusu balakelaki mpe kaka obonga te mosusu mpe Fredi baya koza na liste ya bato wana balobaki koko obonga te estce oyebi teke na début ta bato basungaki balobaki fo kangama mpe na nzambe fo kangama mpe na nzambe estce oza koprie yo oza koprie bosata caution nde yo moto oza koprie pardon nalobi ya na début wana oza kosambela te ti sata koso ndenge nini fa kozala na mabondeli estce otali eta na yo estce oyebi eta yo oza nango nayeba oza na eta nini tana nango aza handicapé oza handicapé soki oza handicapé handicapé soki azwi opportunité akosaisir yango akolinga kobungisa yango te parce que oza na handicap oyo loboko na yo mosusu ekatani yo na nzete okweya lelo basaleli yo boutique basali makambo nyonso bon sikoyo soki nalobi nakende na boutique nasola na mama wana mokolo propriétaire ya boutique nakende komona mama wana wana doa mona ye olobi nini wana doa bomona ye ça va bon soki tomoni ye tosola na mama wana tokoyeba situation na yo na bato ndenge bakodeside parce que eza ngai te bato moto basalaka kie basunga bino bato wana baza na bandako bape na bafamille na bango bape na baproblème na bango mais ntango base dérangeaka basunga bino mpo eza eloko oyo nzambe asalaka ke basunga bino donc boutique na baétagère etikali ya pamba kuna oza na niongo ya $125 ça va donc soki tofuti $125 eza lokola boutique no ezongi mais vide ya eloko te na kati donc mwasi apemba kima wana mbongo alikelemba papa pa ye ndenge wana ça va sikoyo na bato epesi bango kanda okoloba nini mpo bato mosusu sikoyo eko bazwi spécialiste kokanda okoloba na bango nini ntuka bandeko o boyoki kanda ntuka boyoka kanda te mpo na ngai leki na bino Fredi oyo nasalaki na miyebaki te doba mpo na bandeko oyo balanda ngai antuka nini pardon ofukama mpo na nini oh telema ofukama mpo na nini telema batitengi yo te ofukama telema fanda bafukamelaka nzambe kofukamela biso bata mokili te comprendre donc voilà eza buzo bosali en tout cas bandeko ndeko na biso oyo Fredi bayaka oyo tosungaki ye aza na problème ya loboko donc voilà fongola nanu loboko wana déjà mpona bato ya mosusu bakoti sika bamona donc ndeko chabo ezela tombola ndeko aza na problème loboko na ye ekatanaki akweya na nzete na age nini na age ya 8 ans akweyaka loboko oyo nyonso ekatana ye zongisano bilamba loboko ekatanaki ye azaka kosala cirage bato bayokela ye mawa mpo aza kosala cirage na loboko ka moko etikali azalaki kotonga yango mpa sirelaka sapato bato bayokelaki ye mawa tosalelaki ye boutique mpo abanda koteka na boutique abandi koteka sikoyo papa na bango azalaka na mboka papa ayaki alobi papa azalaki na problème ya paralysie na babénéfice na ye akoti ti na capitale mpo asunga papa na ye ndenge ye alobi apres mosusu alobi akweyisamaki na mwasi moko ya pembe oyo ndeko tanga azalaka na cirage atikala komona mwasi te na vi na ye sikoyo tanga akomi na boutique mwasi amonani
mwasi yango aye akosi ye basala likelemba babandi kosala likelemba mais esika mbongo ekendaka ye amonaka te amona mpe mbongo alikelemba te ti lelo aye kose rendre compte ke mwasi yango aleye mbongo nde tozoloba boye boutique etikali kaka baétagere ya pamba et puis congélateur na ye mpe euti Londres mama moko atindaki yango abototanga kombo na ye congélateur ye aza koluka eye sikoyo tosala nini bino nde bakolo décision nga naza nanga kaka mutu oyo nazo représente bino eza mission nzambe apesi biso ya lobi ndeko oyo Fredi alobi satan mutu akosaki ye totuni ye est-ce que soki bato bayoki mawa bapese deuxième chance satan oyo akose lisusu alobi atuka tour oyo akotelemela satan mais tour avant moya telemela satan ezalaki te sikoyo étagère eza wana aza na niongo ya $125 mpona azonga a jour po afutaka boutique wana lokola $25 boutique wana mpe yango meme te ezalaki lokola ndako na ye alalaka mpe wana po aza na place mpe akolala te donc esalaka boutique wana yango eza ndako na ye yango mpe atekaka donc ce qui fait que siko na minito aza na balabala po moya kota kuna na ndako eza te il faut $125 azonga nanu a jour po bato mosusu oyo bakoyoka mpe motema mawa bakoki kofutela ye esala nanu lokola ndako na ye ya kolala en même temps soki nzambe asungi biloko ezonga na ndenge congélateur ne euti poto eye tokamata tosunga ye soki bopermettre donc problème na biso yango wana oyo ndeko na biso oyo toyaki ne na hôpital toyebaki ku makambo wana te pourtant totunaka boutique aloba na biso kaka eza bien mais lelo aye koyebisa biso makambo ndenge ezali yango na relate bino histoire eza pasi makasi bato baza tellement ebele toza wana te kaka po tosunga bato moko tozo continue kosunga po bandeko musu pe bazie belé oyo baka mususu na bombi kutu so na bimisi musu bokolela donc na bombi yango nanu po tosisa makambo ndeko Maurice oyo tokosala inauguration na ye samedi ou dimanche sur pona inauguration ndeko Maurice po biloko na nyonso na boutique déjà ndenge tolobaki to kotsaki déjà ba décorango pe ekomika to sala la ye eloko na ye omonde tozalaka awa ezake biso topesaka bango o toko pesa bango eza gérance ya bango moko parce que toko yakate to luka ndenge to guider bango o pesa bo esteka bo sali nini amwa neto ndike poto sungie to komo obliger bango yango to pesa bango chance na bango faut ba saisir opportunité pona ba ka bazana ngo na ndenge bandika bazana ngo baza bato lelo nde to mona bato musala na boutique mo comme nango pe 5 nde to mona bato boya za nango pa komi boye donc voilà problème oyo tozalaki nango yango wana en tout cas merci beaucoup na bato bolandaki direct na biso ah tolobaka vérité quel que soit positif quel que soit négatif vaut mieux boyeba que boyoka msu na lisolo donc voilà pour ningo j'espère ozongeli sirage te oui na sali sirage te na nyoka magabongo onyoka magabongo oui na ndenge sata kosio na ndenge mwasa pemba kosio na ndenge papa yaki maladi siko komi konyoka mandengo wana siko tango do nyoka mutapesio ata 1000 francs mutapesio 1000 francs te bo bato yo sungaki siko boto pa to sungwa zate yo sungi bato po yo koya no me mutako sungo siko azate banda tongo lié na oliete etango zaki na boutique ozako lia no bien ozaki pe komela bien siko monte ko zongi na situation moko yo moko lingi ozonga bo siko mwasa pembango obenga ozobenga na telefone azoyamba sute na telefone ah boko mi binami boko mi nami na mwasi yango tanga leo mbongo mwasi ko mone na divine comment est divine mwasi yango ah aza kitoko makasi yango kweli na kitoko na aso segali sos ça va merci beaucoup en tout cas tokoloba susu mingi te to suki awa pona lelo en tout cas bomoni ndeko na biso Fredi Bayaka toaki na hôpital pona makambo loboko merci na Rachel Mboyo en tout cas na action salaki bomoni to na hôpital ba expliquer biso pe ba réalité mususu donc voilà to yebi ke nzamba kosunga to koluka ndenge ni to kosala pe par ya leboko na ye to kosolana docteur awa baye bapende ba robando sunga biso na babato tozo sungo bazangi ba maboko ba makolo basala biso pe moi ba prix ezala bien pour awa pe bazo sala ngo vraiment na ba adaptation bien na ndenge vraiment ya bien merci botika la vraiment malamu pona bato balingi babenga ndeko na bino frère Samuel 00243 81 50
38 669. 00 243 81 50 38 669. Merci pour Nandeko Oyo Tutisami. Omonique Bogopesa lisusu ndeko na bino Freddy Bayaka chance na nenga lobi diable kosakie moi sapemba kosakie papa yaki maladi so bogopesa chance kana ezali $125 tokamati boutique na yezongi po alala aza pe na place normale après biloko eza sous na kata boutique congélateur na EP déjà yaki donc voilà ezakaka t'obligeaka batute oyo moni soki pe tomoni ke tosalisaki ye deja ekomi makambo na ye moko ayeba nanu ndenge baloba na lingala ya bayanke akemba nanu comme ça yeba ke ndenge nini soko ozwi chance aboye ba il faut saisir ango donc voilà mbongo eza pasi makasi est-ce que mbongo eza pasi makasi oye mbongo eza pasi mondimi no kwe Sata côté la gueule. Ça va. Ok, bye bye. Botika la malamu. Merci beaucoup. Si, prothèse non classique. Prothèse classique les acapoyoté. Bon, filmer n'a expliqué pas. Merci. So what I need bien, oui, Docteur Tozoga. Donc, cette prothèse, oui. ils allient vraiment prothèse identité. Peut-être on peut utiliser ça dans des cas de robotique, en cas de mannequin, hein, des choses de signalisation routière, bloc des moines. Mais pour la prothèse, on ne fait pas ça. La prothèse, il y a les moignons. Hein? Il y a les moignons. Les moignons, il doit avoir de l'emboîture. C'est dans l'emboîture qu'on monte tout. Et après, on met les gants esthétiques. Un gant qui a la forme de la main. Hein? En tout cas, pas ça. Ça, c'est la robotique. Non, ça peut pas aller. En tout cas, ça, c'est impossible de fixer ça. Même les lanières qu'ils ont mis. Dès que la personne se met debout, ça risque de tomber. Vous voyez? Ça, ce n'est pas vraiment une prothèse adaptée pour un amputé. Okay. Pour un amputé, il faut le moignon. Il faut que ça soit un moignon et on monte la prothèse avec la main prothétique. Okay. Hein? La main prothétique, pas la main robotique. Ok. Je pense que c'est... Ok. Mais hier, on dirait que nous allons aller comme ce soir. Qui te a makamba ya frère moko susu. Azaka bakataka loboko na lokolo. Yesko bachake lokolo. Mais sko ye ezasko ke loboko uti États-Unis. Ndeko moko aza na Londres mtasunga biso. Oyo. Eza robotique. Ah. Ce n'est pas une prothèse. Ah ok. On peut utiliser ça à mon avis, mais il faut pas qu'il y ait un gant. Voilà, tu sens au gant. Hein? Attends qu'on amène un peu les gants, on va voir. Afouta! Voilà. Allô, docteur Boubou, bonjour. Oui, bonjour. Bon, s'il y a le sang qui sort, il peut venir, on le voit rapidement. Il s'agit des camps. Ah, ne vous savez pas. Je suis là, demain je serai là aussi. Ok. Donc, ça, c'est la main prothétique. Ça c'est gauche. C'est gauche. Voilà, c'est un peu ça. Hein?
on fait quelque chose de pareil, comme squelettique. Ok. Et on prend la main, on met dedans. On l'introduit, le doigt vient là. Comme ça, quand il est là, on voit vraiment que ces deux mains sont là. Tandis que ça, c'est un cas de robotisation. Ce n'est pas applicable dans l'orthopédie. Ok. Donc, vous pouvez filmer ça pour leur montrer. Ça, c'est la main, c'est ce qu'on appelle gant prothétique pour la main artificielle. Et ça, c'est la robotisation qu'on utilise dans des industries mécaniques ou de production. Voilà. Merci beaucoup, docteur. On a bien compris. Freddy, on dit quoi? Merci, ok, Yaka. Merci, docteur. Bonne journée. Merci, chef. Freddy. Ouais, donc bonjour. Merci, voilà, Awa Tozana centre Awa, donc soyez les bienvenus au centre d'appareil orthopédique Croix-Rouge. Donc Awa Esika basala kamakambo ba maboko yango toyaki na ndeko na biso Freddy Bayaka parce que loboko ndeko na biso Rachel Mboyo utaki États-Unis et komaki il fallait to memango awa esika bayebaka makambo ba loboko de façon que to ça là vraiment et eloko nyonso bien donc voilà ouais Freddy Bayaka ah Freddy Bayaka si si merci Freddy Bayaka Yaka ah